Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo toye lisusu bandikonanga, toye lisusu na la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Na bandi ebela batu toye biser Eunice Manyanga, aza musala nzambe, ayemilaka nzambe, à part kozala musala nzambe de l'autre côté pe, azalaka coiffeuse pe maquilleuse bandikonanga pona bandeko o bazalaka na posa, basala basuki, bazalaka na posa, babongama surtout na bajour ba dot, jour alibala na yoza na posa penza obima kitoko. En tout cas, benga sœur na biso sœur Eunice Manyanga yepe asala kabiloko aba beauté na niveau moko ya somo. Bandeko nanga lelo oyo chez Étoile Inès TV toye na mwa masolo moko eza ya bien te ata mukete concernant la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Nabandi déjà ebele ya bato barobandomi tuna ke passa, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi encore le problème, likam nini na Congo na biso makambo ezanga kate. Oui, c'est vrai, na Congo na biso makambo ezanga kate, tolalaka tolamuki na ba dossier tellement que Congo na biso bato baza ebele, bato baza penza ebele, et surtout mutu na mutu azlingaka toujours azala la hauteur yango esalaka ke na Congo na biso makambo ezanga kanango te na système moko ya bien pinza makasi. Ba joyeux anniversaire nano na ba onion so ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo de partout bola na Étoile Inès TV soki eza anniversaire na yo bandeko nanga. En tout cas na kitoko nyonso na bolingo nyonso na koseka nyonso Étoile Inès TV na équipe na mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba sœur condoléances na ba famille nyonso o zolela na ba famille nyonso o ezana matanga, ba famille nyonso o bazana se bazaya kovanda na itoko bazolela, papa kufi, mama kufi, no kwa kufi, yaya kufi, leki ya kufi, mwana mobali mwasi. En tout cas bandeko nanga na yebi liwa ndenge zalaka, na yebi kolela ndenge zalaka, na yebi matanga ndenge zalaka, kukufela ezalaka eloko moko ya facile ata mokete. Yango bandeko nanga Étoile Inès TV na équipe na epenza mobimba ba ye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo ezo lela. Courage na bandeko nyonso o bazo leka to ba olekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu bandeko nanga dans la vie eza na ba situation moko ekomela kabiso, mosusu komi tu na nzambe na sala nini na mokili oyo. Mama ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance de sperme, agrandissement des troisième jambe, kimobali et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti e zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavker, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, tope, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, tope, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. Eo ba solution ya kitoko pe ya malamu bandeko nanga eza nango na place moko kaka. Ba solution eza kaka na Gavker. Donc onyo setali santé na yo, ba solution ya kitoko pe ya malamu ezali kaka na Gavker na système moko gu na système moko ya bio penza mingi makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote kandenge zalaka na ye moko la parisienne ya tongo madame Judith Diampoviza na système moko gu na système moko kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga toye lelo na la servante de Dieu la sœur Eunice Manyanga musala nzambe asalelaka nzambe mama moko to sœur moko azalaka na très cool et puis très social tolo bango bongo. Sœur Eunice Manyanga totikala koyoka yete keno yango abebanaki na mutu kingandi yango emataki ekitaki na mutu kingandi yango asalaki live ayaki ko répondre yango abwakaki jeton na mutu kingandi totikala koyoka ngote. Aza sœur moko amipesaka respect, aza sœur moko amitiaka pe na place baninga mosusu kandenge baloba yebisaka biso que le respect bien ordonné commence par soi-même. En tout cas ye penza atambolaka na mwa logique to na principe wana na ndenge moko ya bien. Lelo oyo toye na mwa sango moko ezosala pasi. Bon, je ne sais pas kande na lowaka iza na liste ko sala na yebite pasi wana soki. Je m'excuse de votre côté, Bokoyo Kango, Mabe, parce que moi de mon côté, il y a de ces histoires au balobaka. Ils ont ma blonde sous na puyaka, mais ceux qui n'a moni muto asali ne mabete na koya kwa puyete. Ceux qui n'a moni ke muto oyo asali mabe selon analyse nanga na kolobate no muto oyo asali mabe. Bande konanga na bandi ebele batuto mona ndenge carrière ya mama na biso Eunice Manyanga ndenge ebanda. Ebele abatu tomona ndenge abande koyemba ebele abatu tomona bande konanga tina ndenge azomataka du jour au jour. Alors ko salake na bandi ebele bayeba histoire ya pasteur Christian Ndakumuda oyo asali mwa beze après kokufa na ye mwa beze ya mbutu na pasteur Mike Kalambai pona ba oyo bayebite boko taka na chaîne biso botala kaka ba émission auto uti ko sala ya Mike Kalambai il y a de cela 2 semaines pour comprendre histoire ni na obeta masolo. Alors na kokufa pasteur Christian Ndakumuda kandenge zalaka famille nyonso ba s'organisaka tango famille ba ko s'organiser ba ko planifier pour basala veillée mortuaire. Bande konanga kandenge zalaka biso nyonso toyebi na ba veillée mortuaire wana la plupart de famille balingaka toujours basala mwa eloko bien basala mwa eloko kitoko pona osepelisa ndeko na bango oya kufa. C'est ainsi que famille ya papa na biso Christian Ndakumuda baeki ko vanda balobi jour a bongo comme pasteur Christian Ndakumuda bande ko salela pe nzambe abandaki koyebela nzambe abandaki pe koteya ekozala malamu soki tokoki kobengisa musicien ata moko aya koyemba aya koanime na butu wana osala penza bien mingi makasi. C'est ainsi que famille eyaki kovanda balobi muto oyo tokoki kozwa eza kaka Sœur Eunice. Pourquoi Sœur Eunice? Parce que le pasteur Christian Ndakumuda abando linga Sœur Eunice makasi abando sepelana banzembo na ye. Alors tango famille bayaki komona bongo bayaki ko réaliser balobi comme ya abando linga na ye mingi Sœur Eunice et ozala malamu to proposer la servante de Dieu la Sœur Eunice Manyanga comme ça ye aya ko sala nini aya ko animer na jour ya veillée mortuaire. OK. Allez. Kande boyebi basala nzambe bayembi kande tozana ba malor mbongo soki bozana besoin boluwe bango baya koyemba na bafeti na bino normalement bokoki kobenga kama malor mbongo te bozwa ete numéro o batiaka ba email o batiaka ezalaka ba email ba numéro ya ba manager na bango
C'est ainsi que famille à papa na biso Christian Ndakumuda tango balingaki bakota en contact na Sœur Eunice bayaki koyamba manager ya Sœur Eunice. Ba expliquer manager situation que non on a besoin de Sœur Eunice aya ko animer na veillée mortuaire ya papa Christian Ndakumuda. Manager pe ayebisi bango lobi OK ça va comme ça na solo na Sœur Eunice manyanga na ko revenir bino. Balobi sans problème. Ale bakati appel. Et ko sala ke ba ko lala balamuki na tongo bazozwa appel te de la part ya manager ya Sœur Eunice. Deuxième jour, des familles ayé ko rappeler manager ya Sœur Eunice. Des manager a lobby to tu ko solo na Sœur Eunice. Alors Sœur Eunice ayé ko senga $1000 po na koya ko animer na matanga ko animer kaka ezate ke non ko animer butu mobimba. Ezaka ka une affaire ya 1h30. Ah, c'est ainsi que famille lobaki tozana mbongo ya kofuta te. Alors quand ndenge bino moko boye biso ba congolais tozala kaka soki ozana posa la mwa eloko moko boye omoni keno esimite mutu peut-être asengi bino mbongo bino wando s'attendre na eloko a ofele mbutu etambolaka. Nde famille ya papa na biso Christian Ndakumuda bakomi ko bimisa makambo wana keno ndenge za boye Sœur Eunice po ayaka ko anime na matanga Sœur Eunice asengaki mbongo $1000. Nde ba makambo wana kande boyebi eye ko tambola sur les réseaux sociaux na ekomona la plupart de gens ba ye ko finga Sœur Eunice balobi na kilelo oyo basala nzambe na Kongo na biso bazali susute. Pourquoi? Parce que la plupart ya ba oyo to benga basala nzambe ba olingi kaka mbongo. Batu ba oloba imaginer Sœur Eunice na matanga ya frère Christian Ndakumuda akendo senga mbongo biloko kaya ofele oyo esengela kikaka akende ayembi na ye pia zongi elingaki ekuteye combien. Bon, la famille to solo la nanu to zala batu to zala ba réaliste s'il vous plaît. La plupart de gens to lambukaka na tongo, moi personnellement to lambukaka na tongo toke musala. Tango tokendaka musala bite ezalaka nini ba futa biso. Tango ba futa yo oyebi ke naza na mwa ba projet na nga na osala. Neti ba biso awa toza basi ya libalo oyebi ke tango ba futa nga naza na mwa bana nanga na sunga mwa ata na mwa eloko papa azo sala makam na ye nga pe na sunga ye ata na mwa eloko na sunga pe famille talaka ndenge ezalaka nga pe na zwa charge na nga moko na ndenge moko bien bandeko. Siko ba Sœur Eunice ka ndenge toyebi bango s'il vous plaît to solola. Koyemba o ba yemba ka ba Sœur Eunice ezala nde musala na bango. Bazala musala te ke no bala mukaka na tongo ba ke musala te. Ka ndenge ba yemba ka. Soki ba Sœur Eunice ba ke ba beta ka ba concert wana to mona ka ba pasteur mai ba o beta ba concert. Nde ezala ka musala ayebi ke tono beta concert na kozanga mwa $2000 na ngati. Tango ba bimisaka ba album nde ezala ka musala na bango. Bino moko boza ba témoin bomonaka. Mosusu ba musicien mboka na biso basala kata ane mobimba sa ko bimisaka ba album. Sikoyo imagine soki muto obimisa album te ane mobimba. Ako vivre ndenge nini? Bambongo oye permettra ka bango pe ba vivre. Ezalaka bambongo ka ndenge ezalaka o matanga. Mama Laure mbongo ake ko anime. Sœur Eunice ake ko yemba. O mariage, o fête kingandi. Yango nde bambongo ane ba permettra ka bango ba survivre. Suko batu ebele ba oloba ke no Sœur Eunice, il fallait pas senga mbongo, il fallait ka ekende kaka ya ofele la famille. Non comprendre te. Kande na utu koloba isa musala. Peut-être na terme koloba ke non ba komi ko exagérer na côté a ko senga mbongo, oui. Je peux accepter. Toroti koloba oui, besoin exagérer parce que $1000 wana quand même c'est beaucoup. Peut-être que c'est $600. Parce qu'avec les $600, tu yebi ke Sœur Eunice tango okende ye mokote. A okende na bato orchestre na ye. Bato orchestre na ye, il faut ba futama. Ba instrument o ba ko utiliser. Il faut normalement transport. Et même ba instrument. Et puis muto ko beta ba instrument, bato ko beta ba instrument, il faut ba base à la payer. Bino moko boyebi. Peut-être avec $600, au yebi ke $400 et qu'on permettre na futa ba musicien, na futa ba transport, peut-être $200 pe na tia na poche.
ke kosenga $1000 peut-être na kawana. Mais batu obo lo bakeno sere ni si fallait ka kende ofele bandeko nanga est-ce que na mokili ya lelo biloko ofele za lisusu biloko ofele lelo to komi ko sala ngona ba famille na biso pe na ba proche oyebi ke o eza camarades oui na koki ko sala lelo ko ofele mais so ke za keno ezaka mutu e ofele na ndenge nini énergie na yo ba anglais balobaka time is money yango balobanga balobaka tango bolo bakeno sere ni si fallait ka akendo yemba ofele tango okendo yemba yemoko ka zo yemba yemoko ka zo beta ba instrument bato orchestre yebisa bango ka keno ndenge toza boye to kendo yemba na matanga ya ofele. Vous pensez que bato orchestre na yeba lingaki bandima bakotikala kondima te bakotikala penza kondima te tolo baka na cadre ke bazo exagérer na ba prix oui bazo exagérer penza na ba prix voilà oui. Et d'ailleurs pour votre information mama na biso Eunice Manyanga asenga kikuto mbongo malonga te asenga kika atakutu mbongo malonga te soki bo contacter ka mama Lombongo 1 heure du temps mama Lombongo asenga ka $3500 soki bo discuter souki ezalaka ne $2500 soki bo boy akoyana ete quand même c'est Eunice asenga ki $1000 wana ezalaki raisonnable ata kutu famille ya papa Christian da kumunda bango tango babando benga babande ko expect ke sere ni sa okendo yemba ka ofele mais congolais to tika ki motema mabe yango tolobaka toujours omoni ennemi wa congolais ezaka congolais ennemi ya congolais ezalaka congolais ennemi ya congolais akotikala kozala ivoirien te to gabonais te to sénégalais te biso ba congolais to bomanaka biso na biso ba congolais to zalaka ba ennemi biso moko ezalaka bongo. Imaginez bandeko nanga ole oyebo ya ko encourager moninga oh sere Eunice biso toza na $1000 te toza ta na $700 moyen ezali oya koyemba bino bo vandi ke no il fallait akendo yemba ka ofele énergie ezokende de l'autre côté tanaye de l'autre côté orchestre afuta il fallait afuta na mbongo nini ba drummer batu ba beta ba instrument il fallait afuta bango nini la famille totika ya moso totika ozalaka ba hypocrite na moni na ba commentaire ebele il y a même de ces pasteurs ba oloba oh yango na Congo na biso basala nzambe nanu ba bongoli mitema te botika basala nzambe ba vanda elo na kilelo oyo eloko ya ofele zalaka lisusu te nga ndenge na zaboye na kokikola mukaka na tongo te ke no oyo invité mama Étoile na zana bezo to sala interview moko boye na nga na betela osoki nini nga na ya ofele ko simba te ezatan bandeko nanga time is money ezalaka bongo oya na matière na yo lingi osambwisa soki mobali na yo lingi osambwisa mwasi na yo olingi eleka chez Étoile Ines TV ekoleka ofele te parce que ezatan il faut na vanda na sale lango analyse na tia mayele na nga bisika moko ezalaka bongo tokoki kosala biloko ofele te biloko ofele na kilelo oyo ezalaka lisusu te. Et d'ailleurs nazo décourager batu o balingaka biloko ofele yango bandeko nanga batu mosusu bazo lokama yango bandeko nanga batu mosusu na kindoki ekomi kokota na bavi na bango parce que bolela biloko ofele na kilelo oyo sepela malamu ofuta tango ofuta ta satana ta bandoki bakokoka kokota na vi na yo te ezaka neti ezalaka babandeko nanga oboti mwana ozana mwana ya bebe mwana muke ozana mwana muke siko ifale ozonga musala non parce que nga na yebane na mutu kingandi na kendo tikela ye mwana chaque jour ozotikela ye mwana mais soki mutu wana zana kindoki c'est facile à pesa mwana no kindoki parce que okenda kotika mwana na yo ya ofele mais tandis que soki oza mutu mukeno ofutaka mbongo na yo oyo futaka eko permettre te ke no baliesa mwana na yo kindoki ezalaka bongo. Alors ngana zo décourager batu o balingaka biloko ofele s'il vous plaît boye kolaka ko futa omoni mutu asaleli yo service moko boye futa ye ata soki akosepela na ye te ataka muke l'essentiel oyebi ke na futi kolingaka te biloko ofele bandeko nanga yango bandeko na biso ebele bavi na babiso da bango ezobongama te bavi na bango ezochangeaka te
eza bongo na système moko ya bongo. Bandeko na ngai yango ya mukie kaka Etoiline Ines TV alingaki a partager na bino na système moko gu, na système moko bio, na système moko kitoko. Bobo sana pete kotie la biso ba j'aime, salela biso ba commentaire, salela biso ba partage, wana to mona na lisusu.